Oui. Clara, moi je t'aime. Je t'adore. Non, mon ami, soyez dans le film. Au chantier, nous avons eu un bandé aussi. Parce que non, mon appembé n'a retrouvé l'obligation. Parce qu'on a senti, non, on s'entend. On s'entend pas là. On a aidé. Ce qui n'a pas aidé, à condition qu'il aux amours. C'est qui c'est moi? Pourquoi pas? Attends. Margot, nous nous crions. Et dis-le-moi. Ça fait je fais la vérité. Je fais la vérité s'il te plaît, Kabana. Mais il y a quoi? Je vais te demander. Margot. S'il te plaît, ne me dis pas. Répète s'il te plaît. Répète s'il te plaît. Glodidi Asika, la mignonne, hey, la mignonne, eh, Tracy Mbelenga pro. Mazolela, Tracy Mbelenga, Mazolela, Tracy Mbelenga pro. Merci beaucoup à tout le monde pour qui nous suivez. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris, à Londres. Laissez-moi de vous dire un grand merci. Vous êtes sur Lenga Congo TV officiel. Si tu as Gaillard, si tu as propre, si tu as chroniqueur, Mitue Salaka. Voilà. S'il faut placer les mots, donc, chroniqueur, Mitue Salara, donc, Lenga Congo TV officiel. Nous disons merci à vous tous qui êtes branchés maintenant, parce que, bon, que non, actualité, Ekoti, Ekotaka, la Lobaraki, Lenga Congo, et ça parmi les 3 meilleurs sites, il y a monde entier, Oyo, qui Bozoaka, actualité du jour au jour, bon, on a rappelé que non, et l'autre Ekoti. Donc, titre, na contenu, et concordé. Jamais beaucoup de chroniqueur et awa la bilamba bisala sala voilà, merci beaucoup. Alors le lot on a invité, on a présenté d'abord mon invité Gabana. Gabana, donc un artiste et comédien, mais peut-être vous avez idée par rapport à la solo, Gabana bandi théâtre na et puis lelo oyo asawapi théâtre wana bane ko sala ya porter nini na vie na ye boye bayango lelo. Je dis merci na bato nyonso à Yves Malou Kinshasa Makambo et à Ipucha Imangingela Mère Isbak Gabana. Ça va? Ouais, ça va qui te comme Makasi, tonton de presse. Alors, d'abord pour la première fois, d'abord dans l'émission Nangababi, et tonton Yamarape, donc j'ai dit, c'est grâce à Tracy Mbelenga Pro. Alors, maintenant, Koto Mekano Kosola, Yobalino, théâtre au comment, parce que les lots au comment Gabana. Ouais, merci beaucoup vraiment, tonton de presse. Tonton de la presse et Nango Yambingai. Merci beaucoup vraiment, on a Tracy Mbelenga Pro, la même magique, une opportunité vraiment si on a bien la bande carrière pour nous à la presse na carrière nangai et na juli kanisi ya ko banda théâtre na école
place na ndeko tanga et après ko tanga ko sala ba théâtre na école na ko signer na au banda théâtre professionnel na ngai na groupe ya maman na biso Charlène Benz groupe Chama et place na qui vraiment na sali demande d'emploi na sali CV na des photos passeport na koti na bandi musala et parcours wana et après wana ndé na ko lunga na kipa maman na biso Marie-Hélène Lota et après maman na biso Marie-Hélène Lota na yé pas vers na biso Oxygène Mbao ya lunga list boy ya président Sobé tout ça qui na yé et après na yo appelle yande on ngai Papi Kader na groupe plus que vainqueur ne place vraiment na ko vendre sous Mwandambu et après na ko sala groupe Wenge de Gabana ou Ezalelo le groupe le plus suivi de Kinshasa. Différence ni les alliés entre théâtre et Akala. Et à un moment la biso groupe salon on a théâtre à Lilo. Ouais différence est vraiment moi ma kasi différence il y a groupe Yakala to ba théâtre na biso Akala na ba théâtre na biso Lelo différence ma kasi za non boye biso ba auto Lelo to na modernisation moro boye o ezaraté et ba théâtre na so katono ta kala ba expression na ba émotion za ma kasité il a les solos de Tokuti Bonapalais, to beta les solos, il y a histoire, il y a théâtre et après ici. Mais le lot biso le lot il y a suspense, il y a émotion où ils ont raté. C'est tout dramatisé, moi et l'euro où ils ont raté, c'est tout baxi drame. Théâtre ils ont qui mais drame ils ont quitté. Et le lot biso il y a drame, to baxi dramatisation, dans le monde na biso c'est tout jouer pour na comme c'est le makasi, c'est qu'il faut na baki ça émotion. C'est le cause on qu'est-ce qu'on a il faut na dramatiser on a bakisi na pousse on sur les bosso et auparavant ça quitté idole na yo na marambo ya ba théâtre oyo tango ba nego voir nos autres na télévision tinga fona koma bon en fait muta koma raté mais ba bota maranango mais nani vraiment attira ka makasi. Merci beaucoup et on a nota la théâtre na ino mona et préférence na ngezalaki le grand frère na robeng Vima Sassi. Vient la biso Masasi herba na jouer dans groupe salon nga vraiment na apprécier ka makasi na nota na bi nga jour fona jouer mais na jouer vraiment na ba ligne na ye yango lelo vraiment na mi pesa na kata bulongo na mi boka na kati et na osala musala na image na ye mais na ndenge na ngasiko banani ba moderniser théâtre lelo oyo na ne ozotala makam excusez na ne ozotala ba makam ndenge ezali na ne ozotala maboke selon toi banani oyo ba comédien oyo selon Gabana au fond de bité bateau yo baza ba ambassadeur na biso bateau ba moderniser théâtre na niveau ya libanda. Merci beaucoup bateau vraiment ba poussi musa na biso libanda makasi et baza mo ebele on a otanga tanga ba kombo na bango atama 3 kaka le quoi 3 ba grand oyo ba poussi mo musa na biso liboso na libanda makasi et na otanga président Caleb ba poussi mo musa na biso et Nathalie président Elombe ya poussi musa na biso papa na biso atika biso papa sans souci et a poussa pe musa na biso ba grand oyo ba poussa musa na biso bango na biso ba jeune to yesiko to za mo ebelete o to sa musa ko lega bato mususu pe. Mais que penser aux gens qui disent que théâtre est succès mais lelo oyo ezana mbongo théâtre lelo artiste ba c'est là non qui star non qui succès mais baromo c'est là mbongo par rapport on est toujours mon fiston sai oyo lobby azaki mutumoro sujet à critique par rapport il y a ba publicité net lelo awa ba poto presque ba balanda biso. Donc tant qu'on comme na bandal juste na blog au monde salon du Togo LTC il y a Fernando à la taille olympique alors peut-être à ça la publicité boye pas avant une na salon LTC Jonas ça l'appelle la publicité parce que mais lelo aussi koyo publicité wana et ça les lois comme patron et ba ninga na bino pe lisusu pe beaucoup mi kolanda trop de publicité pensez-vous réellement que non bozo landa peut-être nzela moko ouverture au ça sali normalement so to lobby tozo landa te to loba mabe pour un artiste moko te lelo na Congo okoye les copes ya publicité boyi azate c'est artiste nyonso so ile copes ya publicité o préférer nda sala ngo po yango ndezo futa moi bo questionner zali entre biso o toza lelo na teta lelo na batu bazali ba teta kala différence eza makasi par rapport à nini batu ba kala ba teta kala ba no benga batu maboke c'est so monieka bo mona mutu maboke mo boy mais lelo biso to na ndenge mo boy na ndenge mo ya sika c'est ngala ko terme boy ba misi mususu boy tam super musicien boy artiste musicien ba oye ba différencier biso te mais la qualité oyebi ke mutu maboka raboye ba musicien ba raboye mais lelo siko mo e bon wani c'est biso to lelo to luka to sama o batu ba kala ba sala ki angote et to bongoli mo maka mususu
Et différence c'est ça ma kasi pour les fiston ça et was président fiston ça ensemble ça on est bien dans la publicité dans mon mioso et il y a par exemple le biso peut faire Hollande. Pensez-vous pas que quelque part théâtre ya Kalezaki par rapport il y a conseil bato bavandi bazolanda bazo conseil mais il y a lelo oyo et comment par rapport il y a message au bopé ça na ba fidèles internautes au bopé ça na ba fanatico balanda rabino que boza quelque part coupable il y a ba séparation et belé ya ba couple et belé quelque soit d'abord habillement ba fille au ba tourna pas na bino et bino pe ba façon na bino ya quoi agir na ba maboke ba garçon on vous accuse quelque part que commis hauteur il y a ba séparation et belé il y a ba couple par rapport il y a ba message au bopesaka ngana loba ce que ça bongo na loba non parce que biso toza éducateur ya masse premièrement biso toza wana pona côté ya batu nde ba bongo wana batika mabe basala oya malamu et so toza biso ka bato fallait to bongo la base to comme suko bebisa base to comme ko panza wele comme autrement. Et yango pe tant sous na bato basala bongo yango lobi mais nga vraiment na ligne na nga na groupe na ngai groupe wenge de gabana on aza lelo tozo éduquer tozo teya tozo bongo li sabato et preuve que na ba film na nga o déjà ba otala bientôt là ba au moins la différence ya musala to linga le to teya to linga te to teya mais to teya nde bato rosama be batika wana basama malamu et biso do wana pona ko éduquer non plus pona ko bebisa et surtout ça. Alors, ça fait combien de temps auprès à ex-patronayo? Depuis na Lungwe, depuis en fait, depuis aux allées pas à Kader, disons. Depuis Nazalé pas naïe, na 2 ans et demi. Et après, na sali groupe nanga déjà presque tout une année déjà, tout ça déjà na 10 mois, bientôt là, une année. Alors, qu'est-ce qui était à la base de la séparation nayo? Non, séparation nangai na frère nangai papi Kader zale kan ta ngonga de to loba ngonga so ekoki et mon fois ça la chemin na ye ngonga ya 2 ans bien sûr 2 ans ekokaki zape belé vraiment pour la carrière ya mutu uta mususu mais batu normalement la vie ce qui mutu ngonga na ekoki pour ça chemin na il faut ça là c'est nga 2 ans pembe na ye ngonga kokaki na bino fona sala chemin na ngai ende na lumoki na sala chemin na ngai na ndenga faute na ndenga mamte tande koki vitesse ndezo bakali ko likambo ya ngonga na ya egui mais ko yeki mpanzi na ngai fona sama yango na sama plus que bateau ba sala dama kam plus que bango et bateau ba ko ma mutena kinia na poto ba sentir que différence ya ngai na bango ezali na musalande. Merci beaucoup. Tu es un musicien, mais tu es un comédien. On s'habille au plaisir. Moi, sketch moi à Moukier. Na bato tout bon là na biso ba unique Josué Kakunji un boss peut-être à cause appelé parmi il y a ba partenaire idéal il y a groupe Nayo après Fimate depuis quelque part en États-Unis puis voilà ça biso moi là merci beaucoup nga vraiment mingi na luka na beta li solo net biso na Kenya so tele ba parents mingi ya Kenya awa bazalaka ne loko moko baloba mingi soki mwana zuite na classe to na poko mwana yelie kaye tamsu na 0 papa betaka biso film makasi baloba na mnono bonka bango nde bazaka mayele bakoma okondane biso bana yo olanda lokola nani wana noko na yo menzoka nde so tali papa nyonso ya mokili to papa nyonso ya Kinshasa na ba classe bazala peka mayele te parce que loko wana epesi exemple ngai yo gabana na zaboye na kokosa bana ngate ke na zaka mayele pour ngai moko na yebi nde na zaboye zoba na kosa bino te bana poto ngamoko zoba c'est na za intérêt te yebisa bana nga lobi yo zui 0 yo la ni noko na bino c'est balandinga ndeti nga bana nga na robota soki vraiment mona moko asa mayele na koluka tata na ye pour ngai papa na bango na za zoba tala ndenga na za boy tonton de presse ndenga na za boy na doubla 6 fois na première c'est yo retour na pona nini wale ko biso zoba te mi ebwele moni siko na ze suka ne ebwele faut tu na siko pona nini na doubla 6 fois na première c'est yo quoi banda première ti na 6e na mesala na prof moko oto bana ko me benga ye messi so na longo na première na madame na biso na ke na 2e na messi na mati première c'est yo na koti na classe boye prof moko akotaki après 45 minutes pour mususu abimi mususu akota parce que pesi na confusion banda tongo ti 12 si monsieur bakoti pour batangisa nga mutu moko
Et puis c'est une confusion. Première année na bandeli, du coup là 6 profs. Na bandela pe année on a temps musu ba ko changer. Ba pe sanga ba prof na zali na ba année on a ba za su ba changer nga su ba merci. Yango nde umisa ngati 6 ans na baninga na banela ngo premier musu azo ba diplôme nga na tika na première. Tina tika pe classe ka na 6 ans na première c'est wana nde na zabo. C'est na buzengi na nga na ko yebisa mwana nga te lobby que olani ndoko na bino. C'est mwana so za maele te c'est Randi papa. Et ça donne la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nabato tout balandi biso. Alors ba fanatiko tout bazola na biso pour l'instant. Ni ozo kwasire bango que bientôt là bazo mona ba œuvre na yo sur Elenga Congo. Bien sûr, vraiment ba fan tout au balinga de Kos Gabana au pe balinga ngate sangwa malamu ezaka ke de Kos Gabana encore Elenga Congo TV. Et Baolanda filmé langa awa Baolanda filmé oyo isalami na bongo langa na mayele langa mais na likanisi ya bato mokili c'est autrement na bato mususu nde basala musala c'est ngana yiri bongo ki Gabana na wenge de Gabana na musala malamu mama to bolingo tombongo filmé wana vraiment eza awa na site oyo bientôt là on Holandango il a aussi vraiment ensuite bon pe sangai ba félicitations na ba remarque on a la posa nango surtout na la posa ming ba félicitations te ming ba remarque makasi ebele ponga lobby na pousa na susu ngana za te moto ka na la posa so non ba remarque na ba critique na bino e bon samsala nga nazala Gabana to groupe ezala wenge o ezo promettre lobby na ngai Na be ba critique ndeti nga bona linga critique makasi différent na bato ba linga critique te ba mona ke bazaba danger ba tikala le loka bongo ba continuer ko zala bongo ba elote critique linyango ya suku tala ki bipesa ki pasi spécial pass critique wa serenga ya suka o benelekela ki o moto ndeti na film on osa na kinya wa critique makasi ba pesinga ba lobi ba finanga ba olata sersi voilà ta sersi ba finanga ba kitoko point ni groupe ka basi kitoko ba garçon kitoko musala kitoko critique ya makasi ba pesinga na kini ya moi siko na lingina côté loko ngone tinela nga Congo boy na site ya makasi pe ya monene na yo ka pe critique ya bana monde entier ba yebisanga critique ya musala nanga pour lobby na bongisa pour ça la bien pour musala ngo vraiment. Merci beaucoup. Alors, tout comme vraiment na souka, alors ceux qui bateau dans la pour ça, qu'on contacter bureau, qu'on contacter ma ramenant sur juste pour ba production, pour ba publicité à Babylone na bango, ba ça la comment. OK, merci beaucoup. Na bateau vraiment pour ça soutenir, tant monsieur pour nous repousser vraiment mon salon qui est sur le bosso et pour nous contacter un numéro zaka moko plus 243 89 61 666 95 na bandeli plus 243 89 61 666 95. On a profité mbalamoko et na pesa bambote belé vraiment na le général de FAO, na Kenya wana album na biso et bientôt là anytime vraiment to yambango na moni Tony Lopez vraiment na moni Patrick Chimanga liso mokonzi na moni Jigal Nzau na moni mbalamoko Stéphane DJ Stéphane international bambote na bino ebele na moni avalo pindi tour d'Europe na moni les mystiques Papi Kapai passeport rouge na Paris wana et na moni Chirac Lovalova na moni mbalamoko venangai Patrick Kabangu na Switzerland wana na moni venangai Fondeka Beya bambote na bino ebele et na part ya de Kos Gabana na lingi bino mingi. Merci beaucoup. Un réel plaisir pour nous. Merci beaucoup. Merci Nabato Balandi Bisso. Merci également Nathan Obozoki pour nous information, actualité, émission dans Elenga Congo TV officiel avec le jeune marié Naboté Abana 3 ans, Tracy Mbelenga Apro, la même magique là où repose la confiance de Glody Mbelenga Diasuka, Balbi Papa na Papa la à Preston, voilà, quand vous allez voir sa télévision, vous savez le santé. Papa la Preston, Mbelenga Fitir, réalisateur, chroniqueur, Fitir Nan. Point d'interrogation. Merci beaucoup de la confiance. Merci de la timing. Merci Bisso Yves Malou Kinshasa Makambo. Bisso to Samusala. Awa, to Samusala.
jamais ti mukili etikala kokufa nga tonton bo tikala koyoka nga na critiquer bo tikala koyoka nga na insulter bo tikala koyoka nga na yoka Juvenal abeta ki lisolo mtu bobo ti mukili ekufa ti mukili kokufa gentils à ceux qui sont gentils méchants ceux qui sont méchants na respectera mutu tout mais oyo kolinga koya na nzela na nga akozala écraser mais akozala responsable te parce que alinga rapé makambo te. Et ni qui je suis Kakunji, Yves Malo Kinshasa Maramo depuis quelque part. Merci beaucoup après Filmaté, on a battu Oyo, vraiment tout sur bien. Oh pena ba pena. Tonton, ozapi, boyna boy. Donc voilà, maman Godengoma, balobi maman Godengoma depuis 001 code mondial. Maman Godengoma, maman Godeline. Maman Gomote maman Lamu, maman Moro extrêmement bon. Où met la maman? Biso de côté dossier on peut babio ça la blague était yo mais non ça la blague était donc je dis aussi un grand merci à celui qu'on appelle la mère des opprimés héros d'Alombre bébé Bokechu confort la femme aux classes mondiales mère Isbak et Pucha et Mangengela donc moi si à Pembe donc Sokureki a Roma bougie a Roma lampe ba tekindoki basombi nganga Tracy Melenga boucle Elenga Congo, Glody Asika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Melenga pro.